mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka kozala muninga na yote Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotikala pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo soute pa nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que nga naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga na moninga no nga master no nga mata no Papi Gen tolobela vie nde nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Partout pour qu'on a biso na tolobela vie officielle. Voilà. Encore une fois lelo toye kokutana lisusu na Pasteur Terminator. Toyambie poto solo là. Grande équipe à tolobela vie en tout cas. Bozala de bozala wana, bo partager, bo tina de ko misusu ba aimer, bo tina de ko misusu ba s'abonner na tolobela vie. Voilà Washington, Jerimboma, Didier IP de Bocao de London. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Voilà, Emile Bamba de Zurich, sans oublier Platini Chipamba. Voilà, il y a Bisso Pena Andako, Namba, Terminator Tomiko Solo. Basta. Bonjour Papi Gen, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a R car en Montignon sur Hollanda, émission na Bisso. Bien habillé. En tout cas, merci beaucoup. On a sa perte. Oh, yo na sous sa père. Non, mais elle a sa père. Ah, yo blama beaucoup ça là. Oh, mais yo pasteur. Pasteur sa père. Na beta bilele. Oh. On a pasteur mvoata kumvoata. Oh. Na pasteur sa père. Donc yo za pasteur kumvoata kumvoata. Mvoata kumvoata. Kumvoata ya ngolo. Papa omba te ya biso fo kumvoata ya ngolo. Ah, donc yo za no pasteur sa père. Et na za pasteur pour na mateya ya bunzambe. Mais na za sa père na ndenge ya kobungisa nzoto na ngai. Donc beta on vote kumvoata kumvoata. Donc côté on ça na monter. Tena ça na monter. Ah. Souvenez le ti boy pas ça pas ba griffe boy, c'est normal. Pas sa fois là ta ba griffe, c'est normal le rôle à JR de Liège. JR de Bruxelles. Ndeko ya donc Ndeko Penda frère il y a Venanga Liziba Divemain que j'ai sali na kati ya Bruxelles na Belgique. Masa ya Bruno Nkosi na Italie. Na pesi bino mbote donc na zopesa mbote na
bandeko na nga lokola Zim Simondo na Milan et puis Gloria na Ndembe. Moi, na ya papa, tonton Poiti, que j'ai sali, et toute la famille Poiti, donc Kito. Mais pour autant la Bible était yaya. Bible présentant Kolo Yesu, sa père parce que dans le livre Apocalypse, abenda robeta ba 100% lin, ba komango, ba personne de bataille à monter. Yesu abenda robeta ba l'impur. Bible ça na Bible. Abenda ko lata kitoko. Kitoko, kitoko. Baboté, baboté. Mamela. Tu n'as mon bafou que je salue mon grand frère. La leader pensa, la leader l'opinion. Ah, Terminator. C'est mon nom pour la bien. Amen. Mais c'est quoi, vous avez pas passé au bête à plus fort dans les Basali. Oh, bah, les Basali quand même. Oh, bah, les Kinga Bazate, mais oh, Tokokani, Bande Bazali. Okoleka nga nalingaka te moto alekanga mpona aza terminator na terminis donc o ngai mpe nakoloba te ke naleki mpo mutu na mutu aza na nzoto na ye mpe aza komibatela lolenge oyo nkolo nzambe aza kopesa ye na kodirige boso nous sommes au thé, passer à Rola, t'as beau été, si vous Mathéo, tu vas passer en face à la nano. Moi, nini. On a mon objectif à Yves Saint-Laurent. Gianni Versace. Gianni Versace. Là, ça va, tout le monde entend. Gianni Versace, Terminator. Ah, donc, ça s'appelle c'est bon, ça me demande. Bon, oh. Pour le moment, on va avoir plan, mais il va ah, t'es un musicien, ça paie. Mais surtout, bandi musique, à l'époque, il y a donc, tout ça, la génération, on a ouais en son à peu près. On a jubé piano mon cool. Et j'ai sali Coco piano, donc Massananga. Donc, après, c'est bon, tu peux naïe mon maréchal mon cool, jubé piano. Donc, ngai na bandi kola ta banda kala. Po ba yaya bazalaka na poto ya Nicole Bonga ki sali azaka na poto awa mobali na yende producteur oyo amema matusa moi la poto pour la première fois. OK. Donc bilambe bande ko ya depuis Afrique. Ba ya ba otindelanga ba bilamba. Donc j'étais déjà sa père depuis Kinshasa. Tant pour ya continuer à dikolo. Tant que na yé poto na continuer à la propre parce que la propreté c'est bien. Voilà. Alors Terminator exception le tour de la. Bon, en tout cas, ngai nazana choc moko ya makasi. Kotala ke banda ngai nkolo sunga ngai na ya poto na ye poto na 1999. Nde na mati avion na njili. Avion ye na bisoti na Bruxelles. To sali escale. Tozui avion lobi nango. Toye tokoti Italie. Alors, donc nanu natikala komona te ata na Italie. Na salara 2 ans. Non, 1 an. Na sala 1 an, mais na donc il est trop, donc na yebi nanga koloba même italien. Donc na salara 1 an kuna mais tangu na ye ko na longo italien na 1 an na tikala komona ata jour mon côté ke kure katani. Ata mokolo moko te na l'Italia na mona courant et katani. Na 2 ans au Salabon. Na longo kuna na ye Paris, na ye France. Bandanga na ya na France mobimba nanu na mona ata mokolo moko te courant et katani. Ata mokolo moko te. Donc et ça langa choc. Ceux qui nazo benga ba famille na Kisasa tant ba prenara biso ke courant et courant katani. Courant na les ongité. Courant na noyé te. Et chansons tous les jours. Et chansons tous les jours. Donc, ça veut dire que... Côté où on a pasteur, prophétie, prophète, église, avec 40 églises d'avenir. Mais, c'est quoi, mais on peut expliquer, c'est quoi les amis? Frère Nanga, loyenge moko côté là, ba noir, biso ba indo, eza mawa pour nangai.
omoni nazo bénir frère nangai Ange Poutou na Bruxelles. Ange Poutou Nono Lomboto naza ko bénir JF Ifongi. Quelle grâce. Pour la nini bako telemela ba faux pour komama na livre nzambe ke ba faux ba koye ebele na kombo nanga. Ba rotatola makambu nanga. Mais bazana bango yanga te. Donc au moins ba banda ko telemela ba groupe wana ba nyonso wana sangani ba telemela ba autorité na sens ya ko senga demande que courant faut stabilisation et électricité. Afrique mobimba il faut président mokwaya oyo asalele nekaka électricité. Donc banda kote ki na mandat 5 ans na nyonso ba bongisa nanu électricité pour tozana ba barrage na biso. Quels sont ya boui mbokiza na ba barrage mais électricité zo kende. Parce que mboko biso tozawa na ba France na yebite soki barrage nini bango bazana ngo mais quand même tala courir kenda raté mon frère stable ya kosakana. Il y a courant stable banda courir ke kota. Donc France mobimba, Belgique mobimba, Italie mobimba, Suisse mobimba, Londres mobimba, Canada partout même na ba Occident kuna États-Unis. Donc courir kenda raté so salanga souci mon frère. Pour na nini ba konzi oyo ba kotala vraiment likambo te électricité. Et ba konzi na biso vraiment. C'était OK pe sous OK sous mon musika muki mai. Mai les sous mai pe les sous problème. Mais on mboka ndeni. Donc mais c'est quoi moi est dans ton tour bagé quelque part ton bagé bino va passer au mboka. On est au Congo. Bato ba bon c'est va raison. Mais oui ba raté ba passer on de bato bazo boma mokili nkolo. Biso bato to boma mokili nzambe. Biso mutu vomi asala musala na mundele kuto yo ayela biso Bible akendaka nanu musala. C'est le travail qui paye. La prière ils ont payé yo spirituellement aux à la fort. Prière. Mais kokende prière ils ont comment ko fortifier âme na esprit na yo. Pourquoi pas corps? Mais corps, ils ont un ingrédient moko nzamba sala, mundela chambongo avant ozwango. Neti pour lata fo somba. Neti avant olia fo somba. Chose na mbongo te, moyen pe olia ezate. Surtout na Afrique wana. Tout est payant. Awa kuna poto, au moins moi bakar etambolara. Assistance sociale, Emmaüs, que j'ai sali tous les gens de Emmaüs, restaurant du cœur, Ezali, on peut s'abattre au Félé. Il faut passer par un assistant social, et j'ai sali l'assistant social Florine Pangui, grand frère Nangaï, apôtre Florine Pangui. Donc, la PCI évangéliste. Évangéliste Désiré Vawambana Mbote na pesi grand frère Nangaï na Belgique grand frère combattant donc Fichobang bon on a profité peu qu'on ça Fichobang Mbote Bokecho premier et puis commandant Isso donc biso eloko nga na zongeli papa mboko yo ba konzi bolimbisa botala likambo électricité et katanaka te bo tricher Europe bo tricher Europe courant wikendaka te courant c'est très important na vie ya moto pour na mboka olo ba flat olo courant otuni ba boza na groupe pour son groupe peut-être non ça dit pour yebi ki courant ezalaka na c'est la honte c'est la honte de toute une nation comme le Congo. Toujours méritant gote. Toujours méritant gote. Ils ont ça la peine pas signé ça langa pas si bandana ya poto. Banda 1999. Donc banda 1999 tile l'autre 2024 nanu na mona bisika courant et kenda jomoko
T. C'est grave. Ok, alors... c'est la honte. Ouais, c'est la honte. Voilà, Terminator, boni musique, boni ndoulé. Ndoulé, en tout cas, nazongeli musique. Donc, par exemple, na bande kota la bande konanga, babenga mapekala. Bande konanga le rôle là-bas, babetaka ba karaoke, le rôle là pas djonga. Je salue tous mes amis. Babetaka pas djonga. Ba wingi pour ça na to vanda. Alors donc on a répété après mon amour. T. T. Bana bien raté. Donc soki babandaka ko benganga ezaka na débit na bango tango balingi babanda ko beta. Hein? Nde ba consultation, nde ba consultanga. Mais nga na monaka vision de loin. Omoni soki déjà au beta ka karaoke quelque part. Donc, carrière nous est sous quel lipé ici kakawana. Ok. Vous comprenez? Aucun des sous l'icoloté. Au Corobeta net basal le rôle à zénitité. Dans ça, on attend un travail, tu local. Le remis local. Quand bah imaginez bandoké na TV. Donc bandobé capé au monde, comme ça ok mombo kamoko, morosa la sauce vedette le rôle là-bas. Bah Lombongo par exemple. Osala le rôle là, Matou Samuel, Denis Bonde, Kalambai, Nani, Oyo Mususu, Pecho, Nani, frère Nanga Pasteur, Nani, Moïse Mbiye, Osala Mdengwanate. Le rôle là-bas, René Lokwa, Osala liberté. Donc pour beta net ba Zénith, au beta Olympia, au beta Adidas Arena, on aux allo là ba Ferré, aux allo là ba Fali, au comment sonde ngwana te aux sonde ngwana te. Alors album na yo bimaka, album na yo Nzembo nanga no bimsa Nzembo, no bimsa Nzembo moko, no bimsa album te no bimsa Nzembo moko. Bakanga ka Satana basinga. Batu bazo benganga ya kosakana te likolo Nzembo. Bakanga ka Satana basinga. Beau-frère nanga moku ka benganga dernièrement Patrick Mulamba mobali ya Dadi Divanga Mavungu nièce nanga. Nda yebisinga noko en tout cas Nzembo est très symbolique. C'est très symbolique parce que ndenge batu baloba tokangi Satana tokangi basinga. Bon, tokangi déjà journée moko. Beaucoup de journée mususu toye lisusu tokangi lisusu. En tout cas, ils ont un moko très symbolique et puis ils ont enseigné mutu que quelque chose ne va pas. C'est qu'ils ont le kuta moko ils ont na kati ya ba prédicateur ndenge ba loba ke bakangi Satana. Donc Nzembo wana nazo bimisa bakanga ka Satana basinga nazo senga na bana ya mokili mobimba ba Congolais ya Kinshasa na mokili mobimba ba Congolais Brazza na mokili mobimba ba Ngolais na mokili mobimba ba Ivoirien oyo baloba lingala na oyo ba prenaka lingala ya mokili mobimba ba na Sud Afrique ya mokili mobimba ba Malien ba Malienne. J'ai salé l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc mboka ya mokili mobimba baye bakie. Donc nazo bimisa penza bakangaka Satana basinga. Ça concerne et les chrétiens, ça concerne aussi même les saints Corans. Donc mais bato va exagérer mingi ezana nous église des réveils. Moni parmi l'église car église des réveils nous to kanga Satana basinga. Exagéré trop. Exagéré trop. Bah, comme n'est-il vraiment ce qu'otali bateau ya maboma. Ah bon? Bateau ya maboma. Église de réveil. Ok. Alors, c'est quoi Oyembi na banani? Bon, Nzembo wana nakota déjà studio, si instrumental si to beta. To ba beta instrumental wana Johnny Milbaga a beta batterie, Johnny Milbaguette, Niwa bass, et puis Ngamoro na beta, d'accompagnement,
et puis Alexis Anzulino ba oyo bakoyemba ngo na koyemba ngo ngai frère Mbuta Kamoka René Lokwa bakoya ko sunga ngai frère Mbuta Kamoka René Lokwa Fatima Temo Fatima Luta na ndeko na nga leki na ngai Mami Nzungu et puis na Papi Gen donc yo mon copine merci beaucoup. Ah ouais. Alors, nous avons un Egobima quand normalement bon. Egobima, nous Ezobima na octobre. Na octobre on a bimission. Ok. Voilà, Terminator. Alors, tout le monde est là tout nayo pour na pasteur. Tant nous avons vendu boye moni yo ba publier pasteur moko boye pour na yo mo tant mo na ngo yo mo ko milobani. Ah, ko publier pasteur et bandi les notes banda kalade. Ba publier pasteur mon na Bible. Roi David. Ba publier. Ba publier penaki a matarali. Donc comme ndako neza ya étage, palais royal, a matarali kolo, ake ko nonga ndenge mwasi ako sokola bolumbu. Ake osani. Ndenge mwasi ake ko sokola. Obite mama oteme ko longa. Bolumbu. Ake kotala ko kononga kotala akengidila ake kotala sikoyo ndenge mwasi wana zo sokola mwasi wana sikoyo mwasi soda na yi mais ko azalaka na tala moni mikolo net na internet ndenge bikida kuda kubasi bakomi kaka donc mukemuka baluki ningisi mukemuka baluki ningisi donc sko roi David amataka tala ndenge mwasi wana sokola alela bolumbu mwasi wana makasi ti mukolo mususu akinda pinda tali ya moni bina oyo pina miteke oyo en tout cas fo na zala na mayele et puis atindi Joab chef d'état-major na ye acha soda wana liboso na guerre pour soda wana akufa comme ça ya atikala pour récupérer maman na roi Salomon. Vous comprenez, il rêve sur wana. Très bien. Donc et bandana ngoli loté, bandana ngokala. Donc on va publier. Soda makufa ko riri ya. Allez pas récupérer. On a fini de récupérer. Azotala azononga ka kidaguda. Yake pesa ka beto pasi wenge musique. Et buka ka beto mokongo. Ba wana vidwa na bana wenge musique. Ah bon? Oui. Bana wenge musique. Kidagu bomisi sa monto pona kidagu. Ok. Alors, pour yo, et le on reproche vraiment et pas y a pas pasteur. Ngai soki na lobi na loba et le quoi de bosso na reproche pas pasteur ezaka hypocrisie. Ezaka hypocrisie. Nous les pasteurs nous sommes très hypocrites. Toi ba hypocrite. Tout ça la tout et tout. Tout comme akola ki sabatu que tout ça ba saint. On fait tout possible pour l'axamoto aux saint. Mais tant ba ko tala na kati na yo, tant susu oza oyo yo zo refléter te pa bato. Oza na origine na yo, oza na makambo mususu sala. OK. Hypocrisie nan. Dès le koso ya mbongo. Toi ko rendre bateau ba fainéant. Ba doit commis trop na kati ya l'église, surtout en Afrique. Trop arobanda la mukine tongo on a place qui est musala akeva en église. Est-ce que c'est normal? Et puis passer pour au monde a paix ça rane yo et l'autre côté. Yekuto passer boule na ye eza yenda retirer à récupérer yondi. Nous les pasteurs nous devenons trop riches. Et moi je vais commencer mon église maintenant à Kinshasa avec mon fils, mon fils Gracia. Je vais commencer l'église à Kinshasa dans ma parcelle. Et c'est mon fils qui est l'évangéliste. Nasali kaka pour na moni na beleli bango na yebisi bango bazoyoka na bango te do balingi bongo
bon comme balingi bongo donc nakokende ndenge bango donc cheka mwana azala mwana nanga moto ndenge ezalaka ah mwana donc so ozate mwana so mwana pas ozate mwana na ye mwana ye eza entreprise eza entreprise babike kosakana na bato pena eza kosakana na bato na sansi nini papa neti kozwa molimo mabe ndenge bango bakanga yango tous les jours wana nde elekelanga parce que tolobi ke kolo yesu alongi tokangisa tata tobebisi misala na ye nyonso tobebisi bisika bamilona na ye tobebisi kiansetalité tobwaki moto tobwaki kokamwa pose potini moto donc c'est dire mbala monde osambela bongo bomona po balela kana kolela kuna soko ke église ok milelo soko ke église de réveil tala ke église de réveil na ba film nango a omona bato bazolela omona bato lokola bato ya maboma bakotambula kolela kokanga kobebisa kutia basine kutia ozomona donc bato baza agité milimo mabe eza bisika epesaka milimo mabe mpe église ezali bisika nde baboma nkolo yesu kokataka te soki ozokende église ozokende bisika malamu soki ozokende église ozokende bisika bato oyo babomaka nkolo yesu église kasi bato nani bamema nkolo yesu pa Ponce Pilate barabende nyakata barabe wana toza na Nicodème kaka na barabe wana eza na moko azalaki proche ya nkolo yesu abanda koninga nkolo yesu makasi Nicodème donc tokotisi peuple de Dieu envoûtement moko ya kosakana te donc siko na etamboleli ya ndenge wana mboka mobimba boza nano na solution te bozotangaka kombo moko Jésus boyeba kutu ndenge nini eyela te mpona nini badate eyela ekutaka te bakoko na bino ekuta bango na ndenge nini bakoko na bino bazalaka baesclave ya mindele bakoko bazalaka baesclave ya mindele bapesi bango na makasi na fimbu bozwi mpe bible bozwi mpe coran bakomi kobeta bafimbu ti bozwi eloko bokomi donc na bino batukutu bozoya kobota masika donc okuti yango déjà oza colonisé par baparent na yo moko donc ti ozokola fo yeba kombo moko boye yesu oyokeli yango mpa nani pa parent wana ayoka yango mpa nani pa parent na ye parent wana mpa ayoka pa grand-père ayoka pa grand-grand-père grand-grand-père ayoka pa grand-grand-grand-père ozomona donc bakoloniza biso bandakala na mundele na sololi na mutu mwindu mais namoni alingi yango kompo linyango yango mboka no ekoma bapoubele na poubele komo linga yango mboka na yo mutu mwindu eza délestage poubele mboka na yo mutu mwindu ezali sans chaussée bamakadame ezanti ya bien ya malunga mboka na yo mabulu na mabulu mboka na yo mai mbulu ezobeta bakaniveau eza te mboka na yo ebeba olingi ka bongo comme bolingi bongo yango sikoyo tour oyo donc j'annonce que mon église s'appelle Un Prise en Christ donc nazobanda pena masolo na lopango na ngai na njili brasserie et puis comme bolingi yango en tout cas, pour mon nom, voilà. Voilà, Terminator, pour tout ça, au web Sabatou, ça qu'on a vu sur web Sabaton, par rapport, il y a album Oyo, le temps suppose qu'on a besoin de moi aide, c'est-à-dire l'article au moins temps, on met qu'au solana bateau on a vu ça, web si on est bon parce que je crois que moi ma difficulté pèse à la gamme, ma difficulté il y a mon solo, ma difficulté à nini.
oh ça va on va dans biso nini autant soit aux besoin de temps sous ba memelo mo eloko mokie pour nani ah na zoko pesa ba yo mabanga pe ozala na mabanga na ndenge nini comment au dédicacer bato ozala pe na quatre église te na nzembo zo sala dédicace wana dédicace déjà bato na dédicace ba pasteur ba apôtre ba docteur j'ai salué docteur Kama j'ai salué pasteur Pierre Martins Jean Cabadio et puis Elie Martins Tichik Martins Ezekiel Martins et puis Gédéon Martins sans oublier j'aime li bébé ma fille que j'aime beaucoup. Ouais, n'a pas si ba coordonné nangai donc mon numéro vraiment privé et c'est les 06 je n'ai pas ça en tête, je viens de l'avoir bientôt. Attends, donc mon numéro c'est 07 excusez-moi 07 59 80 34 76 07 59 80 34 76 donc ba ndeko oyo bazana ba mbongo ebele lokola ba abedachou lokola ba dandile teta donc bato ba na ba mbongo lokola ba ya Didi Kinwani numéro nanga na pesi yango wana ba grand prêtre nyonso ya mokili mobimba papa fondation Mundele papa Mundele mon papa na Migwa na Magwa pasteur Magwa na pesi pimbo tebisiko zali frère Blaise Manzambi et puis maman Lise Manzambi na pesi binombote et puis Dambutaka Moka bientôt na studio to betela nkolo lisusu ndeko betara na 2001 to ningisaka dans mokili assez pesa mono passage voilà donc orchestre nanga kombo nango Wenge de Yansone donc Wenge orchestre nanga nazo sala pe na orchestre ah bon orchestre comme no Wenge Wenge ata yongo pesa Wenge yo musala vraiment ata yongo yoka kutu soki na lobina kende na baninga so lobina kende na baninga na omona ke wera na omona wera te na omona JBT na omona Adolphe Dominguez te na omona Blaise Boula te na omona Alain Pelazite hein pourquoi Wenge bakomango na Bible mukomsuka ndengo betil sola Wenge boye ngana ko est-ce que yo moko potanga mo Bible moke oye biteke Wenge bakomango na Bible oye bakate bato na biso loba Wenge bakomango na Bible Wenge uta na Bible ok Wenge oyo ya ba wera na ba jibe eza Wenge oyo ya orchestre na banda na Dibamboma donc nano esali kuta ata 1 siècle te ata 50 ans nano ekokisite Wenge nano esali ata 50 ans te et pourtant Bible soko la dit âge nango eza mukolo ya Wenge oyo ya ba wera na ba jibe on comprend donc nga Wenge na zwango na Bible Wenge ni oyo za Wenge ni yanga soki Wenge nini Wenge implice en Christ Wenge implice en Christ comme orchestre nanga Wenge Wenge za Bible ngeze Wenge zali omonaka oyokaka sango ya po mona ngo je crois omona ngo bandaka la oza mukolo ya bois noir nzeta bois noir nde ya monde Wenge Wenge nde mais yo popono ocha kombo orchestre ngo ya Wenge eza kombo mo eza na sixi Wenge donc eza libaya moko atalo Wenge eza même bois noir bateka ngo trop cher et ba bois nyonso o eza na mokili c'est bois noir bateka ngo très cher poto sisa yemba nzembo mo poto sisa bakangaka satana basinga ye bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé
lelonga na kamwe bayeli susu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé bakangaka satana basinga ezalaka dimanche passé dimanche lelonga na kamwe bayeli susu na basinga kokanga satana oyo bakangaka dimanche passé motei ezalaka inspiré kolandaka santima na yo moko te ointerprete bible mabe yebaki ozotia bakata fata na bomoi ya bato ye po yesu babenganaka ye na temple esika azalaka kote ya liloba ya nzambe akomaka kote ya na bajardin na bamontagne. Terminator. Voilà, tout comme l'option de Souka, tu as qui pasteur Terminator. N'habite le Basuka Zanini pour tout ça. Le Basuka na teya kibino qui Bible eza esclavagisme. Oh. Bible eza esclavagisme pour na muntu mwindo. Ah bon? Po eza na kombo pe kaka ya ba mindele na mindele. Yo pasteur. Kasi yango na lobite. Donc eza ko palar. Soko yo ki pasteur eza ko palar. Preuve ane biso nyonso. Biso kolongola mutu te ko palar. Omona ba panete même na catholique omona ba panete. Pani wana ba otiani. Ala. Ke compagnie? Ala. Omona yo mo zozo msependa yela te ezaka ko palar. Omona te bazo teka ba mabela bikeko bazo na marquer. Bati Ange Gabriel mon voisin na mapapu ba décorer bati moi sunki ba oteka mo 10 euros 13 euros. Mais na carte église. Qu'est-ce que ça copie ya l'art? Copie ça ya l'art. Donc comme na yebisa kibino que Bible ezana ba kombo ya mindele na mindele yo mutu mwindu oza na mayele pe oyo nzamba pesa oyo ya bunzambe na yo oko quotidien mokidi parce que Bible lobby même la nature ne vous enseigne-t-il pas et puis na nenga nature pas enseigné yo et puis okomi enseigner selon la nature mais comme bolingi lingomba l'église zobanda boya na ba soutien bo na kopesa ba coordonnées misusu sinima mais na pesi ba coordonnées nanga téléphonique yango na bo nango benganga et puis to partager to solo la ba obana misolo opesa parce que kosenga baban et kosenga baban et kosenga ba micro ba instrument et kosenga moi ba biloko ebele po to démarrer pena makambo na bonzambe nyonso. On ne peut pas malade hein. Oui, pourquoi pas. La bonne de la rappeler. Ok, voilà, donc merci Nabino Bandeko Bolandibiso, Toyambaki, pasteur Terminator. Voilà, donc à très bientôt. Nous sommes venus au Biambakanga, Satan va Singapour, Kibino Moko, Tozarana, Bipon, Topé, coup de pouce, pourquoi pas. Donc d'ici là, Botika Malam, restez connectés sur Tolobé la vie officielle. Allez, merci, bye bye. Mère Chantal, grâce à Foucault à Paris. DMP Info Automatique. Jérôme Condé, Bendele à Genève. Félix Momengoé, Naïro. Prince Munga, Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Basheri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela, hey,
awa tomesene kolinga ekomande etumbu banyango boyoka e basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso na koka te bomwana eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki o sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la nebiro, kamote malakole la sala ozonga vraiment la limité, palana la nebiro, kamote malakole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te palana la nebiro, kamote malakolela sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai nalali te mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo ozongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Olingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons tango bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose Manda Mandalala na losambo libasa nanga kade mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana boyi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Oligongo ya tindinga pena conclure Na mikabana
na losambo mama Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Déception soki moyen ezali osalata wana moyibamba na basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso, mwana Liège Papi Mundele, Viva Menga Ami de longue date, Kesha Les grands déclarants Gabi Tem, Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela